ozeli pe makam ebele bafinga kariba zata karina tanga ta ba kombo la banga pamba répondre ta bango ba mwana mwindu ba mwana chocolat ba mikwape mwana ya za makoloka ba baguette moi sur dans la mabele manjombo kuna na étage soki na poto grâce la ngubu Marilo mabele kilo 50 kilos combien de bateaux ba finga kari ba linga kari na répondre ba za makam et le beta depuis que pomba nuance musique beta nga pena beta concurrence ezaka loyale na musique nga lo bango lelo solo lo boto comme na ba guerre moko ya ko bundana tala makambo wera na jibu ya sala kata mboko mu mise moko to tiko sala ngata fali na faire ba sala nguti entourage de ba te à côté que l'équipe au fingi mutu mo bo chrétien mutu mo bo boy mutu mo ose la retour feel back ezate ça la rasone même na kartu soko lo sa mutu wana te bo abine meyo le kambo ka ba bo ka mutu nga kipa côté okoyo ka sono ba pinga na biso bato bo lo bana te bo ka tumba ka seke wa bezo bo lo bane binem pena tanga ka ezaka bongo so na ko bo ka mbo ka trop seke na bezo bato mo ba 25 biso bato na so bo we la nini ce que yo bo ka mutu mo ka la ko chrétien mutu pa tsa ka kate misala malamba pirata yo ba ko pirate nini manzanza na manzanza makelele bo so te bafle na soma be ko tobo quand même matoi to pirate na ni yo pilo linga na pirate na ni énergie na nga na ilaka énergie na ngai fala la ngata ba pongi énergie na nga o na bebisa to beta musique soko do luka mutako diembe zo simba te diembela na yo batoko ko diembela ndoko ko diembela o to mona ya diembela na yo mende pa ibratom penande to boyi mise wa finga makaso ko faire rigola na azate faire rigola ba finga ba forme nyonso mais na sibeka na faire rigola ndaka ngisa ma mili ile ça un plaisir ya mwana même il a leli na kata na kasho kuna na ka leng na ka bien na bi ndoka ne ina meken perdu à Kasangulu pas lelaka Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusana pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bien, je suis encore là, j'ai Mima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, la giga, la femme du patron, Bato Bolingara, gros bébé de la presse congolaise, et Yeyonaye na compte, il y a analyse na sel arabino, sur la marmoro le banga le bango toute fois qui n'a pas la bankiti, qui n'a 20 mamans na munte malanga et au passe que la bête la cano pouf. Nazala Kabon qui tengai. Voilà donc merci beaucoup Nagisola de ma caméra. Merci encore pour Darcel et Izina montage et surtout na batutu bolingara Jemima Ibelenga na lelab non de moi trop na lelab non de moi fort na krakab non de moi ko les quatre chers téléspectateurs. Voilà. Bonjour encore une fois na ado senga maître Sengi Babi Kingasa est toujours et merci beaucoup. Aya Paul Ventour et ma fouille là, papa nous a mandé fa pembe en Allemagne, merci. Balobi na ya dadi ma bibi mkonda mombele na Paris, dadi ma bibi hein, ya on a bibilé et FM François Mambi depuis Paris, Bernice qui fait ya Beka. Babi la Chine, ba autorité bana membre hein, donc ba chinois tout. Yonga na mitu na ranga Jemima. Bana ba autorité. Nga ba autorité ba kipanga te. O ka kuna ba autorité ba sala ki be pona mutu tel, ba tindaki mutu be tel. Ata na ebite soki danga national ata 50 na ba autorité na lia. Na ebite nga Jemima. Bo kipala bilonga te, bo tikela ka bana membre ba kipanga. Na ebite na lobi ka po na ape mwana makambe do songa na mutema na lobi. Po so po lobi pete
Bon, tu peux capter. Maman présidente. Maman présidente Barbarita Moko. Maman Kabebi Mwamba. Maman Nana Mokondi. Maman Anna Mokondi. Donc, Batunion surtout Choupette, hein? Choupetta, maman Choupette, tout. Na lobby nanga, MC pour le balanga peut écrire nanga et koyo kanati. Nati, voilà, merci maman Belgique les 2, maman Belgique 4, tout bolingara Jemima Ibé les gros bébés de la presse congolaise. Naye, vous a dérangé tellement que vous comprenez. Déjà félicitations à Ibraton Piana Yale Balalo Yembo, Yale Mbouzi, Oyo Lelo yo, il n'a rien à prouver dans le monde de la musique, dans le que. Et moi, c'est la sengwe. Mutozo éducation ndaka ba parents na bino. Ba otangi penza ko distinguer na ba classe. Siko oyo ça la musique. Oza la différent la mutu oyo abane ko kotanga la ba laïque, ado kima ba classe, a côté na monde de la musique par rapport à par rapport. A beta on le ngeni pas prouvé. Mais ce que mutu atanga oya na ba ligne papa so Jean Goubal, papa so Lokwa Kanza. Vous comprenez? Papa a vu sur le tumba sur la musique sans kisi. Si on est ma bengue bongo parcours normal bon bon on a ba œuvre les autres bêta. Biso le toi ton album na marché té tout d'ara ba type to tiaka. Hein boka kania kande bêta kate hein? Don de Dieu ce qu'on a bêta do masse mi tema. Hein? Na linga kaye kakabongo. Boka ngote c'est ça ba œuvre musique est vani na la musique est vandi et ça posé tout ça la chose va clash mais avantage à Ibraton Pianezani un gros bébé de la presse congolaise moi c'est à Mayele on doit réfléchir avec la tête différence n'a binus à la ramacasse différence n'a binus à la ramacasse bato que non ça héros ba CV bo kenada ça ba CV bo kenada ça la ba CV po yango nde bodiembela kati po botia kabo luka base na sima mkongo na nga bozwa siko base yango na opesa bino bokeso ça ba CVR yango bokendaka bobimisa ba mbongo bozwa siko base sur encore na sima mkongo j'ai ma groupe de la presse ngam na sala bino so le kine émission manga na biso to kokate ngam na sala bino na ba émission oloba nini na émission tango le kana émission yo oloba nini oh musique atanga kala ezalaka musique le beta depuis que pomba nuance musique betanga pena beta concurrence ezaka loyal na musique nga lo bango lelo solo lo boto comme na ba guerre moko ya ko bundana tala makambo wera na jibe sana kata mboko mu mise moko to tiko sala ngata fali na faire ba sala nguti wera na jibe ba kabola ba famille. Moi, je suis séparé. Oh, kuna fana we, oh, kuna fana jibi. Bah, yo kana raté pour la partie ni balé. Kaba on basala. Oh, kaba on basala. Ni fali na faire ba osala ka ngo jamais. Ba ko soit na ka ba ko sala mais ba ko buna ma kofité. Ba ko buna ma kofité. Vous comprenez? Biso toza na album sur le marché T. C'est pas sorcier na utilité. Même avis de recherche. Au boyoka ngo betaran. Avis de recherche. Ce qui bon moni d'ortenza dit boloban ba pirata yango. Ata clip na bosi bomona. Misala malam ba pirata. Yo ba ko pirater nini. Manzanda na manzanda makelele. Boso ate ba feza na soma B. Oko tobo quand même matoi. To pirato na ni yo. Pilo linga na pirato na ni. Énergie nanga na ilaka énergie nangai fala la ngata ba pongi énergie nanga o na bebisa Ibraton azo sala musique dans un studio ça fait au moins 6 ou 7 mois ba lekane ku TVT yale mais batu boko leka ba émission à chaque fois bo sala ba émission à chaque fois. Mais tout le monde a l'écran sur une émission, mais il faut les regarder au chrétien. C'est que vous sentez qu'il y a grand. Ce que vous avez comme ça, vous avez tué na 10 heures. Vous avez na 10 heures 5 à répondre à vous. Vous avez sonité.
Au côté, tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas abandonner sérieusement. Hein? Entourage de la terre à côté. Que l'équipe au fini, moutoumou, chrétien, moutoumou, oh, c'est la retour. Feedback, c'est ça la raison. Même dans le carton, sur le psa moutoumou, on a été, bon, bien aimé, le corbeau, quelqu'un va boire, quelqu'un va qui à côté. Au royaume, casson, eh. Puis, on a laissé votre bolo, on a été au bois, on a laissé que, on a besoin de l'obané. Bien aimé, peut-être, on a kaisa, bon. Si on a compris trop, c'est que on a besoin de bâtiment, on va faire sa vie, sur la ah, bon, oui, la ranine. Ce que vous voyez, on voit que là, chrétien, moutoumou, pas de ça, eh? Ah! Oh. Eh, mon papa, pour moi, si moi, il y a Karine. Karine, d'abord, a finalement internet, de quoi elle était une chroniqueuse, pour accommoder une musicienne, chanteuse. A finalement. Mais on t'a appelé, oh non, répondre au ti. Au zéli, puis ma cam. Eh bien, finga, Karine, parce que Karine a tant de combo, là, on a pas répondre à ta bango. Bah, moi, la mwindou. Bah, moi, la chocolat. Bah, mi kwape, moi, nous, à ma coloca, bah, baguette. Moi, sur la mabelle, man, jombo, kuna na étage, sur une poto, grâce à l'angoubou. Marie-Laure, ma belle kilo, 50 kilos. Combien de bateaux, bah, finga Karine, ou bah, linga Karine, répondre à ma cam. Mais sur une mission d'esprit, la notre esprit à Karine. Hein? Ce que le koana, c'est ce qu'on a tiré à vibrateur, yale. Allo bakate. Oh, mais on a comme musique à l'élo. Tout le monde est dans l'orchestre, normal, bon de bara. Normal, comme si de rien n'était. Ce que la musique à l'élo, ce qui est basé, au moins, si vous avez un orchestre, il y a 4, 5, 6, 7 musiciens à Moutou. Oazé quoi? Bazoye, Ono Kapanga, Bazuye, Joss Diena, Bazuye, Jessak Chipoy, Bazuye, ce qui peut Gabana. Boyoka Oazé quoi réagit ça? Papa, Ono Kapanga, ceux qui m'achètent, qu'on a dit Oazé, qu'on a dit qu'elle est là, tant ça m'a moi la tête. La route n'est pas papa, Ono Kapanga, ceux qui m'achètent papa à Zanan. Et ça, on a souté. Oh, mais ça, c'est la Moutouté. Moi, c'est ce qu'on appelle un orchestre, moi, les mines avec un orchestre sous. Donc, normal. Normal, je te dis. Oh, il y a un quart à Pamba, et comme on dit, un quart. Un demi, que tu es. Demi, tu bientôt divisé sous. On peut te voir que les papas, pour te papa pour moi. Oh, avec quoi apporter des gens, danse, tu yemba, va voir les actes. Oh. On comprendre. Oh, bolinga piloli. Piloli sont allés piloli, bakalingi mikata piloli za mikata ya masangu. Bakalingi ango ba pesa ngo forme. Ba tiango na mafuta. So bakalingi mikata piloli e bimala ba couleur ebele. Au moins so piloli muso bimi moi le quoi moi rouge. Piloli muso bimi le quoi moi jaune. Piloli muso bimi le quoi moi pâle. Vous comprenez? Au moins la pile le musu bakalinga ngo ebimi ya kozika. Puis le musu bakalinga ngo ebimi rouge. Puis le musu bakalinga ngo ebimi quoi jaune. Ce que mo tala ba pile le musu na pesi. Couleur nyoko mo pesa biso. Il y a rouge, il y a noir ou bien moi jaune. Piloli. Moi ba laksa musapi moi langa suka mabe. Mutu ba laksa musapi. Asuka mabe piloli. Eh. En tout cas, déplique. On le voit sur la musique. Tomber ta musique. Si on doit le comme tu as dit, mais aussi battre. Diembela na ba to ko diembela, on to ko diembela, o to mona ya diembela na yo. Mende pas Ibratom penande to boyi. La famille reste la famille, très chers téléspectateurs. Tu vas na répétition, tout le monde est arrivé à acoustique 10 à match. Ayo talande ko na Ibratom piana, o bazalaka na ye quelque part au tuboyebi. Asaki moi ba extra banzembo, ba yembaki moi banzembo mbale, tout son nom extrême ke oyo ya 10 à match, ayaki ko yema na Ibratom piana yale o ba soin ten, ba veste bleu pene bimaki wana na lobby na vermale zaki somo. On prend l'image et puis on va revenir. Merci beaucoup.
Félicitations à 10 match, comprendre que Moussala est ça. Donc, Azo Yemba, do forcer, Aza à l'aise. Aza vraiment très à l'aise. Hein? Donc, Dioana, et là, que la famille reste la famille. So, Monique, Vani, Batbozara, la Bango, Bandekbozara, la Bamba, la répétition. Et là, que non, Bozaka, la famille, malgré Moutamtou, Azo à côté, naé. Et ça bien, na sepeli. Namakambango, voilà donc on ne sait pas sorcier arrive Bozalawana et que ça a vraiment plaisir. Tout le bélan moi mon qui réaction, il y a Karine Mokondi par rapport à la Chine. Ngana loba qu'on déjà bien avant, loba qui makambele kana la Chine, ngana nanga mwana kota makamba mama te, akota pa ngama papa te. Mwana tala rande ba papa na ba mama, mais mwana pa yoka apé soni. Ah, mais makambo to beta mama ba sala ngo sko songa la sali yango ba loba nga nini est-ce que ba songa ba te nga nini elonga ba naka komi tuna yango wana. Et enfin Karine Mokonda l'équipe pour dire que désormais makambo la Chine bazo sala o ba sala ba réseaux sociaux so ka sa ba direct na ye bo benga ke susu bo ba makambo la Chine té en plein direct bo zela na privé na privé de boko solo là mais bon c'est ça ba ça la direct na yé comme ko benga yo tala mukutu boye di boye po ya ba na ko répondre donc tellement ba tout ko benga o ba même pas bana membre ba même pas ba charge même pas ba défenseur ba même pas ba bérin rouge ba même pas tendance di binga ba même pas ba combattant donc baza côté le côté ba comme ko intervenir na makamuna biso c'est quelque part tout ça la moi ngele. Donc, bébé, ça respect, na biso na considération na biso té. Otoza na ngoto garder yango, ngala nzo le bon kabon. Ba maman tout bazawana, na respect na bango ya makasi. Je ne peux en aucun cas, en aucun jour, ko finga bango, soit ko dénigrer bango, ko sa bango sur le koni. Ça, je ne peux pas. Na ko sa la yango té, mais néanmoins, toza rappel exemple pas na bino. So botam na mabe, to landi bino. So botam un peu malam, to landi pe ka bino. Donc, désormais, même nga, bato bobenga nga pour la mamwana o, j'ai mis ma tala kutu boy, na baka na ko kote la nga maman tuté. Eza yo bengo bina nga j'ai mis na ko sala ngote. Non sala nga ngote. So linga ngo linga nga. So pova na ok non atena ko tama western, na sala j'ai mata mo loko aider na transport na ni. Eza ka choix na yo. Parce que nzambe muta simba mutu po akabela mutu. To bossa na raté. Si par exemple, non, la baronne a un franc. C'est que nous avons côté la baronne à la côte à Pessingaï nini oyo nini à Pessinga sukoyo quelque chose. Yango na lo barango. Ba souté nous va libanda. Ya ba fan nanga. Ya la Chine mobimba. Nzambe wana lo la mtasimba mtema na bino. Et puis na sepela en makas. Parce que musala au son soutien les amabe.
j'avais dit que naïe parce que naza na compte à rendre na mutute, mais seulement na déploré ma kabesa meki lobby. Biso ke na ko sala to ke na mikoko ko na ba répétition ya batu pour na ko soutenir ba artiste. Nga lo ba na travailler na Ibraton piana. Je me dis aussi na moi na wenge. Na travailler kala bata wenge te mais na moi na ya wenge maison mère. Na moi na Igwe de la forêt. Mais Ibraton va bien que Ibraton piana. Et dérange à terre. Mais mouton a travaillé na poste Ibraton. Aza na succès. Aza na succès té. Mais tant que bato bazana moi soi-disant succès là bazo chrétien. C'est que la quoi là ba senti que non aza grand. Mais il faut naza la fier. Yo za la mutu mora bongo. Et puis souvent personne motema Ibraton aza nango bokate, motema ya maîtrise. Motema mo ya kimia. Atali ke mutu mo bazana mutu na poto mais kuna na poto. Na ebiti ba ta poto be sanga ko peke na poto. Quoi c'est katana na poto. Et katana ah c'est non mais c'est basera na kuwe bana katana bana katana. Pota basera Ibraton do beta ba conseil kuwe bana katana yango mo hôtel les akité. Ah OK, tu comprends d'ailleurs. Kuwe katana ki. Na lobi o le beta papa molé. Na tangi kombo ya moto. Na lobi na moto. Na tangi kombo no te na lobi la moto te. Ne se suyo accusé réception et ça nga bien. Et ça nga pena bien. Oh, j'ai mayo nan victime te. Biso bato to kota de la police bakanga biso de to la kabo. To banga soute so manyoka. To banga kalisusu te ya ko za staff bakanga yo. Man te so bakanga ye. Bakosa makaje so makamba kanga ye ba tepe na TV ba publier ye. Et bon on anga yo penga passer ça na sa vidéo et pas devant mon compte mais na kama na mona pe na YouTube. Ce qu'on a sani. Na sani ningai. Et comment na YouTube? Ce qu'on a funda net nani. Et puis na osama pe na nani. Pour na yepe mutu pasala ka on pété. C'est cool. Mais c'est l'enca bien peut penser sous makambu. Donc merci pour foulanga lisusu. Bernice qui fait à Beka. Ah ba te ne va te la souter, mon va te la souter, mais kako ba ça on peut souter. Parce que ba ambi wana oyo sala la nani au mélange. Ozo zango wapi? Ambi pe limwa. Ambi wana bo ça mélange wana pour mutu pe no tapela mutu ali comme ke nango. Côté vert, côté violet. Non, yaya, on a moins amké. Tu vois comment aja papa taboulé yaya, to talo na tentini. Il faut dans la pembe na ya ko botama. Soko do kolo ça dit que non, mon bali ya pembe. Mais yo comme ko forcer. Diana baka pembe za réglage. Moni mwindu eza option. Do pembe za option mwindu ya réglage. Donc na ndenge ozana beaucoup na problème, o comme ozonga su mwindu ezate. Il faut qu'on regarde qu'à teinture. Ce qu'on a mis bangi là pourquoi? C'est dans les pluies en auto, bah là moyo. Et on commence à violer en gros. Ça la moins gueule. Ça la peine attention. So ça l'attention te tant qu'on commence à coller la tout ça là yo. Tout ça là yo teo. Lobby n'est notre cher téléspectateur, ce n'est qui mbangu tenga jemima. Tebite batongo bakota ki bazaba nani. So pena nanga tindi bango. Ba ki pe ko luka nini. Oh, te mbongo ezo panzana pana na epa ibwa kuna mbongo nde mbongo dollar nde dollar. Batan kento bakokite ba panzi milangi ba buki ba kiti ya vermala. So pe nani nem ta tindi ezo ba peut-être siko. So pe zaka bana ya côté kunae ba se peut-être fait ba pe mbongwe jusque là ba point d'interrogation. Mais le quoi ngala kima kaka na ngana zoka kaka. Donc mutu asala ki makambo. Na yeba eto na yeba ete ve ko tonto samela na to samelaka na tina moto na binzambe na tini moto ezui na yeba ye te ezwa ye neti pe na tina moto boy. Ezui o taka ai ayebi likambo na tangi kombo ya moto mais oyo kaka ko swai c'est que yo moto tinda ki makambo mais il faut voir na mona ba gaz ce qui lacrymogène kala ba stade ni ba betaka ba betango lobby Ibraton a bengi la police ba lobby gaz et betami misu taka na belaka misu mais pilipili na misu na mona sunzela te ti Ibra mutuka moya na Ibra doit côté na mutuka non non, non, musique, il faut se travailler l'artiste, mais fait comme un amour, il lobby.
na mutuka tabo to côte na mutuka tabo to bimi ti wileri pona nini musique a bongo pona nini nanga ka déranger na musique na nani au moins la déjà nani kuna ponga na mukusi na ngaka ko boy tina ko kufaka boke se bebe au moins la ngate na sani non ça nini na fia moto makasi na fia express makasi maintenant la eloko mo besa la ngambongo na biki non la fin du monde na journée quelque chose le besa nga makam mais na fia moto makasi na via na ngoto yeta mwana mutu ko ndongo tama mais nga na fia moto nga na fia moto bo pesa raté batia batanes di binga na bino bo pesa raté bo luka makambe bo za makambu te ba chroniqueuse bo za na makambu te bo force ka bo na eloko te pe kuna pe bo pesa rapete gros bébé de la presse na pesa ko le cabine bo conscience so bo moninga moni bo ninga na ka moni bo zo chimie bo lenga ki gros bébé na zalaki faut sentir que na za ma ko petit na ngai oh venez prendre yo petit na ngobi ke ba santé zo ya kaka Marcaus félicitations na fait rigole à Jésus de Nuance Mr Lova pour la harmonie nazo chuter na nga mais loko mona déplorer zani tout ça musique malamu s'il vous plaît na apprendre que na émission il y a un absolu Tony Coco musicien a Fali Poupa a Papoli porte-parole il a fait rigola Mbata da Betty Mbata la police yé ba comme si na hyper crime ba bloka bongo eza kitoko te tambo sala manga bongo Fali ayebi na ngote faire pas ebi na ngote boko bunda kuna bozoki sani Fali otikala ka Fali ba mise manga ba kim na poto Fali da ka Fali bota pla Betty na Shark Club ba tout ba koti na bango te on a na 5 000 na yo mokoti te on a $50 no ya VIP mais place ekoki souti otikali donc ça veut dire quoi ata boko quelque chose boko sala makam tant bozoka na kula bo finga na bo betela mbata Fali ayebi yango te donc ça ka vie na nga ngona botanga kombo vie na nga na TV pour vie na nga ba ke je mande nyo bo manga yo na bombi mais acte ya ki mabe tant to vérifier to ko mona que non mais c'est Fali mutaki na tort ye muta papoli muni ngozo mona pe yo telemobi bolonga ngala kota po yo zanani tango bolonga ngala kota bo yo ona ba ngolo kate otindiki siko porte parole ya Robino Mundibu tango atindike bo moko nako papolo mbata siko ya katoko yo papola into ne pas ne longa Tracy Eleza ezaki to côté vient na CP na ngote na tango comment papa respect mais ça bien té tant so comme ça bon la ba hyper crime est-ce que fallait aller bien. Ba pas bon ba que ça kala pour nous na suspension à moi 3 jours et j'ai mo bo manga wende nazara bo vie so na comme banga vete na zalanka bo na hypocrite ta art ya mabe art pe mabe parce que Tracy a fundi pe na hyper crime parce que il y a musique na musique ba kenaka la musique il ba be papolo mbata bo luka ba tumba ke na terrain la bon parce pas va na kana banda na ba beti peti mais ko funa suna leta te makamba ba leta oyo ba leta o mais ça va finir makaso ko faire rigola na azate faire rigola ba finir ba forme nyonso mais na sibeka na faire rigola ndaka ngisa même mili ile c'est un cas plaisir ya mwana même il a leli na kata na kasho kuna na ka leng na ka bien na bi ndoka ne ina meken perdu à Kasangulu pas les lacs pour afinga à côté maman la kat afinga si mettre kitambo o ba kunda ba ko na biso c'était normal. Mais Ken nani Ken ata veste nene Ken piana yo moni bakipakaye pour ki ba mutabongo ndene yakufo na prison pour ça ko yana bengela non nani boy bengi a commencé ngada ba pardon bo créer moi base moi likota na mère na manike ali bo commencé ngasuba pardon et puis que base manike na Ken piana ils a sous na sensité bo créer le romo bo pour comment ngasuba ngasuba pardon. Ça c'est bon que donc bon tina suka to bi ke ba jeune abino na épisode ce qu'on est à 40 épisodes pour te message na ba jeune abino voilà moi je dis toujours que Nazarana Karine Mokonzi mais ya makamsu pe ya Karine na kota langa ngoti netele on ba siko nazo présenter ba sincère condoléances à Kisinjora parce que y a bon si grand frère naé akufi qui je crois lobby donc mes sincères condoléances à Kisinjora na que la Chine ba j'ai mis maté. Il faut faire la part des choses. Parce que Karine na Vienjora a fingara Karine kaka na caméra ngamut noye sabinu. So ba tele boko na boso mamsu sa Karine alo ba bien.
so atika caméra abano finga Karim et pourquoi parce que atika na identité mo boye allié la bongo bato basingaki balibasunga ke balinga za la bongo so salika boye et BCG mais na boye Karim oyemba kitoko Karim pena abomaka pena koyemba ngo na kati boye en tout cas non azakani na château finga ka poto de makam mais na TV chaîne maloba ce que mutabongo na occupé point avienanga vienjora mais c'est cette condoléance na bato tout na commis vraiment na souka très cher téléspectateur biso ba blessé de guerre to banga na biso solo moti mais félicitations na bana classe oyo bo bandeli parce que na ki ba bi ba msu ba calculer ba point ba msu ba passer té ba tika ba classe na bango ba tika ba élève en tout cas la courage ba pour passer 6e félicitations parce que après comme ba étudiant pour que ça élève autant ba mathématiques ba arithmétique ba géométrie na minute beza moi passe so comme étudiant comme autant ba ergonométrie ozomona au mati et le comme argo étudiant courage na ba élève nyo surtout forcer botanga sous ma casse année pour année prochaine beaucoup moins ba 6e pour passer alors ba na 6e au bo sali déjà bo matin université bienvenue parce que comme na ramo qu'on a iboaton pia na yale bala loyembe voilà donc ça on est fini na komi na suka na nyanga lobby Jemima Ibele na lobby na tangi komba moto ngaka mikolo na komi ka bo na tangi komba moto te silence spécial a bien mon ndo ba mamoto obi ke non na sala ka boye so ko leke misolo makam na biso te okoka te et la chroniqueuse au leki na miso finga te okoka te faut finga nga pour ka bien et puis tu dois ba commenter bo finga ngai na se permet na poto tango finga yo Jemima yo maître Gims o longola ka manette te na maître Gims na longola ka te yo Jemima te kuna mukuse yo Jemima te mutu nene ya mayele finga nga ba forme to ko finga mena leka ba chroniqueuse belé ba na TV na ba leki ba na mayele ba chroniqueuse na l'équipe nous la mayele makasi bokondi maté bosi yanga na ozonga na TV na olongo na internet na za mais na obanda sko na télévision place au directeur à programme za place au réalisateur za directeur technique za déjà za au score contrôler pour comprendre que non et belé so bati bango ba kosala té Jacob chaîne ko tona Jacob si on va questionnaire yebo sala nini au conducteur il y a mission et bien go ne ba banane ba sala bo tu as une émission de 30 minutes mais il faut ça 30 minutes ko c'est pas ici que non mutatio ba tioka be bo 20 a tu subé 30 bo mata c'est différent internet mais quand on a 30 minutes tu dois il faut ça chrono par rapport à 30 minutes nos émissions non peut c'est notre devoir makas pour na kanda zonga TV Kinshasa pour expliquer bino que nous da kabela milaite da kilox te ya ketchite. Et après, j'ai les colos, ça la comptoir chroniqueuse. C'est la tête. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis merci. Na gisolo avec ma caméra. Merci beaucoup na batutu Jemima Ibele. Na lingablo moi mingi. Jusque là j'ai parlé, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, puis je n'ai pas le temps de dire ça. Ma caméra ça la na sumarango pour dire que ngata na moi que na kangisi mutenemi. Oya penanga no yanga no ya bena ko te pa voisin na kim pour na kangisi ennemi. Na kutanga kombo noté na kolo makamuno pété nazaka na Karine moko la baronne ye moko expliquer déjà lobby que non numéro ne ya abina yesinga ni numéro ni elekaté numéro na Belgique et elekaté mais numéro ya France donc ba tout dans numéro Karine moko ni ya France ndebo komé na WhatsApp yango nezoleka donc ya Belgique et peut-être sur WhatsApp ça ndeni ni elekaté donc té ozonga ti et ça la 1 mois tant ozonga Belgique ndé ezonga et le quoi ibsinga lona tongo yango wana do ba bolingaka e quoi opolingaka te toza na tina noté to pe na kana noté voilà merci beaucoup na session satana c'est binga la sirène balobi sori ya na bezité des bezalate mikolo internet tango pe comme moi genre hein pour calme mon compte pas comme na pe madame bientôt moi c'est pas libala le bara pe mingi te mon peut la papa ou la papa occupé papa ils appellent charge hein. Voilà, merci dans la Chine, merci na bana membre, merci na ba chinois, ba chinoise, maman Belgique les a 2, maman Belgique 4, ba tout bolinga Jemima Ibele, naza très nerveuse maintenant mais quand on se contrôler la télévision pour ne pas léser les autres, pour ne pas déranger, mais naza vraiment nerveuse.
keba kutanga na nzete pour kozwa msumbata na vraiment nerveuse. Voilà, on se retrouve prochainement. Merci à mon boss JB Koumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Amiral Chamala, des King, hein, King de la presse. Amiral Chamala, merci Nayo Babi, mon président Yalembouze et Balaloyembo. Bonjour Nayo, Taboche le Perc, dans 002. Balobi Yams Nambunda, Digi, hein, donc ministère de Sanga, notre CG Christian Okonda, Cré de Molema, Docteur, on est à Batina, ma copine Tina Lache Neymar, Balobi Myriam et ma poula, To Salaka Moussala, Isaac le contremaître. Tous à la Rawana, donc bisous c'est la famille. Hein? Et puis merci beaucoup aussi à maman Véronique à 2. Donc maman Véronique, merci pour na espace Vermana au PC pena président nanga Ibraton Piana. Ange noir na bosani yote donc tokuta nimbala sima et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, Lieba Zokate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à machin. Attention, mauvaise haleine. Check.